Ngai Wabino Marilo Mwaka, animatrice na bino na Canada na Edmonton. Et l'autre lundi, le 4 novembre 2024. Tout ça, les carans na mikolo ya ko compter. Pona, koyamba fali pupa na kati ya Montréal, Canada. Bandeko nyonso tu ya Canada. Toza ya ko sepela. Toza ya ko sepela. Fali pupa. Azo kita na Montréal, Canada. Légende na biso Fali Pupa. Awe la biso ya mobimba. Na kati ya Montréal, Canada. Mite meza ya ko sepela. Concert eza vendredi le 8 novembre 2024 na Centre Bell. Maman, papa, olingo raté concert wana? Et puis ça mel biso kaka journée moko. Kozanga te maman. Papa, kozanga te. To somba ba billet tkali kaka mukie. To silisa ngona lombango avant Fali Pupa ata makolo na ye na Canada. Alors awa tozomona na bilili ndeko na biso Rodrigue Nzolo azaka na Edmonton. Il est déjà kitaki dimanche le 3 novembre 2024 kitaki déjà na Montréal. Pona kosangana na équipe nyonso tu oyo eza na Montréal, équipe ya media toza na Andy na bandeko mususu. Andy, félicitations na musala kitoko vraiment ozosala ba concept ya sika pona ko toute ta promotion ya artiste na biso. Félicitations ndeko na biso Andy, pe félicitations na équipe mobimba obo sangani na Montréal pona kozela ko yamba Fali Pupa na maboka ko fongwama. Tozomona Rodrigue Nzolo tango akitaki Montréal a permité a salelo ko mususu te directement na Centre Bell akutani na ndeko na ye Andy baye na Centre Bell pona ko sangisa makanisi lolengi nini ya koyambela légende na biso Fali Pupa na Canada. Technique ya publicité susu matali susu makasi. Alors tozomona ba drapeau officiel ba Warrior eza ndeko Rodrigue Nzolo mutazwaka likanisi ya kosala ba drapeau officiel ba Warrior. Alors ayaki nango atambolaka nango aye na valise mobimba ya ba drapeau akokabola bandeko moko ya ofele asalango na ba propre frais na ye moko akokabola mutu nyonso ta kokota na concert akopesa ye drapeau pona tango Fali Pupa azo yemba biso nyonso tu drapeau ezo pepa ba drapeau ezo pepa likolo pona kolakisa ye ke papa toza na yo partout kozala toza na yo oza fierté na biso. Il faut tozwa soin na yo makasi. Il faut tozwa soin ya Fali Pupa a travailler kama kasi ya wana bandeko nanga to somba ba billet to kota concert pona kolakisa Fali Pupa bolingo wana fierté ya mboka na biso. Fali Pupa tolinga ko makasi ya wana biso bana Canada to yambo maboka ko fongwama. Awa Rodrigue Nzolo na aéroport ya Edmonton à destination na eza Montréal. Yango wana mo ba image ya mike ya départ na ndenga longwaki na Edmonton tindenga komaki na Montréal. Edmonton tina Montréal vol direct eza 4 heures du temps. Bande ko musu baloba vous allez nous na Canada mais musika boye eza bongo bande ona ngai detpe bande ko bazana Europe bande ko bazana États-Unis pona kozwa avion se déplacer ke na ville mususu miso ezala mususu 5 heures 6 heures 7 heures du temps ça dépend. Mais na Edmonton tina Montréal vol direct eza 4 heures 10 ou 5 mètres bakaka 4 heures du temps vol direct. Au cause peut vol au Saliscal na Toronto. Après au PMI aux yeux sous vol mususu et memi au Montréal. Donc awa Rodrigue Nzolo aina 2 valises na wasimbi na maboko ya mukie valise moko eza plein pona ba drapeau officiel ba Warrior. Valise na yango na ekei tolandaka ba image ndenge zo kende ti ndenge akokoma na Montréal na ndenge akutana kina ndeko na ye Andy na équipe mobimba ou akutaki na Montréal pona kopesa susu mayele promotion ekende susu likolo pona pe koyamba ndeko na biso légende na biso Fali Pupa na Montréal, Canada. Concert eza
vendredi le 3 novembre. Mais Rodrigue Nzolo a quitté le 3 novembre pour déjà kubongsa bloko nyonso ba ki si so maele makasi na andi ko kende ko kabola. Premier jour ba kenda ki ba sali publicité liboso ya salle na centre belle dimanche wana, et puis lundi na ba mikolo muso etikali titoko ma dimanche ba kendo kabola ba affiche na ba métro, na ba école, na ba restaurant, ko bamba ba affiche partout, ko tsali susu makelele partout pour Fally Ipupa tanga zo ya penza sentir vraiment que non bandeko bazana Montréal ba o travailler makasi pour na kotia na ye makolo na ye na Montréal Canada. Alors ce qui aussi ba affiche ba ça les a kitoko eza lokola photo, donc elongia Fally ezali donc souvenir na yo okotaki concert ya le 9 il y a le 8 novembre 2024 so aujourd'hui chance okome ma fiche wana peut-être Fally Ipupa ko signer après concert ako signer na sima wana tant fallait ko signer loko eza lokola photo ndeko nanga obomba ngo souvenir ndeka to bomba ba photo na ndako eza lokola souvenir na yo okotaki concert ya Fally Ipupa ya le 8 novembre 2024 kotala mona musika te ndeko babete la peyote osamona Canada ti kotala mona musika te yo moko yaka ko vivre yako mona Fally Ipupa na misu yako bina 207 yo moko na kati ya salle kadishon kita yo na biki de jours ko zanga te na moni boy honorable prince Tukuzu yekuta uzanga te azanga ndeko na ngai siko yo lingo zanga pourquoi olingi ba betela yo pourquoi olingi otala ngona musika yako vivre na kati ya salo mona Fally Ipupa fara boy somba biye na yo papa mama somba biye na yo confirmé Fally Ipupa kozala na biso na centre belle vendredi le 8 novembre 2024. Alors awa Rodrigue Nzolo accueilli pour à côté déjà en avion destination Montréal déjà comme qui déjà pour nga maloba o nazo baksa eza lundi le 4 novembre 2024. Alors voilà bande ko na ngai famille na biso mobima na Montréal, famille na biso mobima na Canada, famille na biso mobima na Toronto, toza famille bande ko na ngai toyamba Fally Ipupa iget kamandi ko zanga te kapios kapaya ko zanga te fulangenge ko zanga te la liska bardo kutu ya route à Londres koya na Dej Dubal lokuta mabe boye ibolamu na Montréal Canada Rodrigue Nzolo ba image nyonso tu ya koya na légende na biso Fally Ipupa na Montréal na aéroport bokozwa concert ndenge koleka bokozwa ba coulisses bokozwa ba musiciens ba danseuses na Dej Dubal lokuta mabe bokomona kana bilili boko vivre vraiment Fally Ipupa na kati ya Canada équipe ya Fally Ipupa nyonso tu na pesino bambote Cyprien Nzolo Alain Nzambe honorable prince Tukuzu Fergani la merveille Montréal Canada eza ya koninga na bandeko na ngai to bonga mapoto yamba Fally Ipupa kala mingi te sœur nanga Chantal Bomolo Diona Rodrigue Nzolo ka pona ko bonga makoma ko yamba Fally Ipupa na Dej Dubal lokuta mabe la liska bardo boko vivre ba image nyonso boko rater ata moko te nyonso boko zongon na ba réseaux sociaux Iget Kamandi Emanzalo Zoro Mabiala Kapios Kapaya Fulangenge Blandine Fololo Chibango na bikuti yokuti na concert ozanga te Nkadishon Kita Bibelu na bike yo po ozanga te